d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonjour, bonjour, bonsoir. Na mutunyo sowe ya kozwa occasion ya kolanda émission na ngala mkola lelo nga nekola bino ya mwasi na kombo ya bijoux d'or. Mama bijoux d'or na yambaki mwana mwasi mobe na téléphone. Alobi mama bijoux comment génération na biso tozo bala te tozo tula. Mama bijoux eza nini? Bande kolanga. Génération sikoyo bazo bala te la plupart ebi ke ko toucher bino mais pour tenir nga regardez. La plupart ezaki lokoso. Génération lelo basi bakomi ozuye lelo alobi anniversaire na e lobby. Ozuye lelo alobi téléphone na e kufi. Ozuye lelo alobi mama na e azobela. Sombelanga, pesanga ezokimisa mibali mingi. Mobali mususu akolinga ota mususu na bolingo ya solo. Azuyo kaka lelo alinga teste yo. Esengeli na yo ekimisie. Yango bozo pesa bandeko na biso ya mibali chance te pona bazwa basi babala. Parce que bozo senga mingi. Po doze na nuko senga. So kuta ina mobali sika bomba na bapasi na yo. Eko sunga yo nde. Bonsoir, bonsoir à la famille. Mama Bijoux na ye kaka ko présenter bino. Salon na biso ya sika na appartement oyo tobenga ka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas, to sale libino surprise, to changer libino bakiti normal, ba divan to changer pesa la manger. Et pas la bison de musala, donc musala ezoki ni nango malamu, mama Nadine umela. Ota la salon na bison ndenge to changer bakiti, to changer libino pe salle à manger. Ndako bozo mo ezali chambre salon cuisine. Et comme akape 2 chambres salon cuisine. Bengangai au sala réservation ya appartement numéro 1 au Kozala jamais d'ici. Merci.